Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki likia na ye pa na moto kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate ba banso batelaka ye motema bayokisa makasoni soki mokete na bino banso ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai. Bande kwa lisanga na Nzambe, les ambassadeurs pour Christ apesi na mokuse na bokambami ya moto Nzambe mosakoli gari kenge bakutana ki lokola momesano mokolo lomingo na tina na kuzongisa lokumu kembo epa na tata mpe koyiba bongo koyoka iloba na Nzambe lokwa bobi bino banso ete makomi olubete eze malamu pona bana na Nzambe kosangana ka isika mokolo lomingo yango moteza ki bongo mosana Nzambe Wilson Manyema oyo yiba ki bongo ko beta sete na etali Esther, une femme extraordinaire. Tolanda boni boni yango elekaki ne lobeli ya Olivier Mukendi. La gloire de Dieu. Ne lâche pas. C'est parce que tu es une personne extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il y a des moments qui t'arrivent où tu peux pleurer. Si les gens ne comprennent pas, ils parleront des démons de toutes les sortes. Je peux leur dire que, waouh, ils ont raté certains éléments très importants, comme on a essayé d'énumérer quelques principes, quand bien même aussi, parce qu'on devait respecter les temps, pour apprendre comment prendre possession de notre héritage. Et c'est tout ce que nous avons dit, que vous ne pouvez pas conquérir ce que vous n'avez pas affronté. Donc il faut apprendre à faire face à certains défis. Et ces défis, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous aider à prendre possession de notre héritage. Et également, il faut apprendre à se soumettre à l'autorité. Comme nous avons parlé d'Esther, effectivement, Esther a appris à se soumettre à l'autorité Hégaï, Mardoché, qui lui ont appris exactement ce que le roi voulait. Donc voilà un peu ces quelques principes. C'est vrai, Dieu a prévu l'héritage pour chaque personne, mais il faut maintenant apprendre comment... Tu es en église ambassadeur pour Christ. Ambassadeur pour Christ, tu dis vivre sous l'enseignement. Pasteur, on a un ming dans le mbashi. En fait, c'est notre héritage. Nous avons l'héritage. Alors, l'enseignement, devant le défi, ils ont l'héritage non parce que la Bible dit, quand les tentations nous arrivent, ils ont supporter et pas qu'on fait l'anzela pour obimana yango. Et tant obimina yango osimbi héritage nao. Donc l'héritage est disponible parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc c'était un enseignement pour la mission de l'église année oyo et ça année à simba héritage. Alors qu'on va défier kolonga yango pe au simba héritage na. Voilà ni nga ko simba na kati enseignement l'européen et l'euro très important. Ya ko yeba que il faut une soumission kati hiérarchie. Soumission kati na autorité, soumission kati na église, soumission. Tika ete na sanze ya bamama banso basosola ete mwasi ezali nzoto te kasi mwasi azali bongo lipamboli mpona ekolo lipamboli mpona mobali na ye yango esengeli bamama banso babaze kolanda biso basosola mpe batambola engebene. L'Institut national du travail social, il y a un test à Mokuse, ezalaki mokolo monene pambate remise et reprise et balaki bongo ko salema kati na ndiko yazaki kokamba etelo ena na mwana mboka pe molakisi professeur Willy Mbalanda esengo ezalaki makasi mingi pambate bayekoli batei mpe baebanso basalaka na Institut national du travail social bazalaki na esengo makasi pambate bazwi moto oyo bazalaki koluka molakisi ya mayele pona kolakisa esengo na bango yoka ndenge bayembele nzembo oyo Nzambe aponi yo.
ndenge toti koloba mopepe ya sika ekoti na Institut National du Travail Social na bokambami ya molakisi Willy Mbalanda tolanda boni bandeko basusu bapesi biso maloba. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Nous sommes très contents. Nous félicitons notre ministre des Affaires sociales ainsi que son secrétaire général qui ont accepté et qui ont écouté et entendu nos cris. Nous avions lutté pour que cet événement d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Nous sommes contents de ces nouveaux comités de gestion que nous avions voulu, qui est formé des hommes du domaine, des hommes compétents, que nous avions cherchés et nous avons lutté pour qu'ils soient là. Et nous sommes contents et nous remercions les ministres pour cela. C'est une école où on forme les travailleurs sociaux. Donc, être à ce niveau que je suis, je ne peux que travailler pour le bien de la communauté, valoriser ce que c'est que notre métier. Alors je sais qu'avec l'aide de tout le monde, de vous tous et avec mes chefs ici, on pourra bien assumer ces fonctions-là. Merci. Na sepeli po tozui mokonzi ya sika oetonga ya biso na INTS na biso, université na biso tozui mokonzi ya sika professeur Mbalanda ezali esengo pambate mokonzi ya sika koya pe na ba ide ya sika. Ba ide ya sika ba oyo bazalaki liboso basalaki maye makokaki pote INTS kende liboso mais esika basukaki biso tokomema yango na lolenge INTS kende vraiment liboso poto sepela biso nyonso tokozala elongo na ministère na biso oyo ministère ya affaires sociales tokozala penza na bango na ministre na biso na secrétaire général elongo pote INTS pe tozali ko former bayeba penza tina ya mosala moyeba bengami na yango. Tikala kaka na Institut National du Travail Social mpona koyebisa bino ete na sima ya remise et reprise oyo esalamaki pe molakisi Willy Mbalanda akuti bongo kozwa ebonga to mpifo ya kokamba Institut National du Travail Social oyo ebaka bongo koforme ba oto bengi bassistants sociaux na elobeli ya journal télévisé chrétien molakisi Willy Mbalanda atalisi posa na epe nini azali kokana kosala mpo ete etelo elata langi ya sika. Ce que nous devons attendre, l'INTS ne commence pas à zéro, c'est vrai ça. Mais nous avons l'obligation à ce que le ministère des Affaires sociales s'approprie l'INTS comme son outil, s'approprie l'INTS, le résultat, le travail de l'INTS devrait être approprié par notre ministère de tutelle pour que ce ministère nous accompagne. Ça, c'est très important. Donc, nous avons l'obligation de créer une connexion réelle avec ce ministère pour que les étudiants qui sortent de l'INTS, compte tenu de la vision de départ de la création de cet institut, ne terminent pas leurs études pour se poser encore la question qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, la collaboration avec notre ministère doit aller dans le sens, d'abord, à répertorier les experts qui doivent être avec nous, qui doivent nous aider pour que nos enseignements théoriques soient complétés par des enseignements pratiques qui ressortent vraiment des expériences de terrain sur la protection sociale. Et ça, c'est très, très important. Mais aussi, l'INTS a besoin de relancer son partenariat avec des partenaires. Nous devons consolider ça. Et à cela, nous devons... Sentiment Nabiso est vraiment essengo. Du fait que le ministre Nabiso a tiré mutu oya sengeli na esika oyo esengeli. Banda histoire ya INTS et banda biso ba étudiant nga naza ancienne étudiante et puis agent ya INTS. Tozo CP là parce que c'est la nomination au étier batu nyonso d'accord na ba étudiant na ba administratif. Biso nyonso to CP li parce que ministre Tcheli biso
mwana ya ndaku, un fils maison qui connaît très bien l'histoire ya INTS et puis un travailleur. Opesinga na micro na bino eloko na koloba ezaka ka sentiment ya esengo. Eza esengo évidemment INTS toza na posa ke ba action na biso ba enseignement même ba étudiants toza ko former ba rayonner partout où baza koleka. Et comité ya sika oyo bateli biso c'est vraiment des travailleurs tozali koliki a été na ndingisa na bango na ndingi na bango ya osala musala. Merci beaucoup Papa Olivier. Une année de GBT, tout ça déjà, ils allaient qui le 13 mars, mais vie le la Papa Nabiso avec Mukuna Zala quitté, Abisa Kinga ke Poussango Ngapenazala. Tout le 19 mars au dimanche à partir de 14h30, nous toko célébrer anniversaire à ACK Triomphe. Vraiment, nous avons un sengomakas parce que ACK Triomphe, Zambena Sali Ngongolu, au Batebele, va penser qu'il chance que l'église existait, mais Zambena Mawane, a sepelé que l'église Izala. Namika Katano, Naba Sukus, mais l'autre coxi une année, en tout cas, ils ont appris aux gens que ça ne coupe pas dans Zam. Yango, dimanche, tu ressembles à la tongote. Tu ressembles l'après-midi à 14h. Une année, il faut célébrer yango. Toku misanzam et le monde papa nabiso avec Pascal Mukuna. Papa Oya Banebele a sepeli mukoloana a te na ACK Triomphe a pambola biso na ilongo na basal na nzambe. Ba yembi mino lokola papa nabiso Mike Flore, José Nzita, tomoni basal na nzambe musu baze bele wana bakoya. Tokoyembela nzambe tokokumisa nzambe elongo na mutu na nzambe igeka diata akozala wana batu nyonso vraiment tobengisi pe papa na biso akozala bia kotikala te papa Raymond Kalubi aza secrétaire général ya ACK Mobimba basali na nzambe nyonso pe ya ACK tobengisi bango jour wana ba pasteur nyonso ya Changu ba pasteur nyonso ya Muamba ya Lukunga ya Funa baye belé tokumisa nzambe na une année ya église ACK Triomphe eza na veni Matankou numéro 43 ce qui bokoti référence eza restaurant Jafar na masina sans fil ce qui boye tokumisa nzambe longo na bino eza mokole sengo mwana soki pa botami koksi une année ba célébrer kango bisope ACK Triomphe ezalaki mwana lelo ekoksi une année vraiment boye belé na bengsi batu nyonso bazali banda oya kozana Kishasa aza mukona aya to kumisa nzambe. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ngai pasteur Malouche Kachala, nazo bengisa bino na événement monene ya sortie officielle ya Fondation Évêque Pascal Mukuna le 19 mars na salle ya Extra Ozi. Ezasir avenue Dibaya, croisement Prince Kassavo. Yesu muninga malamu zambe nanga eye nga motimelo mbelanga akawisa pinzoli ya miso nanga apotisa motema oya na ezoka Yesu muninga malamu zambe nanga. Bien-aimé, événement ya monene eza moko awa na 2023 tozo bandango elongo na Yesu avec la Fondation Évêque Pascal Mukuna qui est dirigée par Maman Tété, Maman Bana. Bien-aimé, tozo pour inviter yo mokolo ya le 19 mars kozanga te et kozala opesi mwa boyi la sortie officielle ya Fondation Évêque Pascal Mukuna.
19 mars 2023. Que cet homme qui étincelle auprès de soi, je veux bien les connaître dans ma vie. Je veux mieux le discerner dans mon cœur. Salut peuple de Dieu, ngape na kozala wana, Nzambe apambola biso nyonso. Zali invité bato nyonso na nyonso na bana nyonso ya Aseka efinaki le 19 mars sortie officielle ya fondation de Pascal Milona ekozala nazosenga nyonso kozanga te ozali. Valeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, Zambé ya papa nange avec Pascal Mukuna apambo la bino. 2023 ezali année ya prospérité et stabilité. 40 jours de prière intense à la Sekalemba terminis, dénommé cette fois-ci c'est mon tour. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple à Kinshasa et à Brazzaville, ne ratez pas cette occasion. Année 2023, l'année de la prospérité et de la stabilité. Yaboyenga na zanga, jamais na zanga. Église ACK Lemba Terminis, que dirige l'homme de Dieu, l'homme de la Bible, l'homme de la prière, le révérend pasteur Mardoché Kachala organise spécial grand séminaire. Cette fois-ci, c'est mon tour. Papa, maman, yaboyenga na zanga, jamais na zanga. Na bayembi ya solo, oyo bayembaka na dimension ya bonzambe, ndenge boko mona. Lokola, frère Benjamin Kayombo, frère Fiston Kongolo, frère José Nzita et le choral puissance de la foi. Zo adresse à Sekalemba Terminis, avenue Kimbili numéro 23, na commune ya Lemba. Référence arrêt école Stabloum. Papa, maman, olelipe mingi pour la vie na yo, o makambezo simbate, kasi 2023 na Sekalemba Terminis. Okozala décité, Zambé a kokota likambo na yo. Cordial, bienvenue à tous. Valeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, Zambé ya papa nange avec Pascal Mukuna apambo la bino. 2023 ezali année ya prospérité et stabilité. 40 jours de prière intense à la Sekalemba Terminis, dénommé cette fois-ci c'est mon tour. Bien-aimés, banda bomona na yo olela kakaka ta ya kolela na yo esili tour na yo ya woseka pendenga bantu nyonso baseka ekoki. 2023 ezana na ebandeli ezana lokola papier duplicateur tout neuf oyo nyonso bakomaka likolo ya papier duplicateur yango nde mokili etangaka, c'est-à-dire maloba nyonso koki koloba pona vie na yo na année oyo ya sika 2023 yango nde kolata bomoi na yo. Car la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec Yemoko, papa ya bana Pelé, le révérend pasteur Mardoché Kachala. 2023, ezala année oyo moko opesa penza. Frères et sœurs dans le Seigneur, tozali lisusu koinforme bino ya musala munene oezali koleka na sika bandani nsima ya passage devant l'Éternel na baprière intense oyo nzambe alekomandaki toloseki ke mosala biso ekosila na une semaine ya jeûne et prière du 20 au 26 ya mars toza na retraite moto akolia biloko ya ndako te moto ake mosala akoya tokati service ensemble mais mama ya likambo eza priere ka nyonso moto aza na yango yaka na yango na priere wana naza na kondimaka 2023 nzambe asaka bino yango na maboko na ye kozanga te ma soeur mon frère tikete nzambe na biso oyo asimbaka mitema asimba motema na yo na nzela na yo oya mpe na ndeko mosusu et je crois na suka okopesa témoignage du 20 au
26 service ya potopoto na nseka bandal kolo apambla soboyebi malembe toze kokende bongo na ngonga maponami pona topona bayeba kokamba ekolo na mikolo ezali koya nsima libota ya bana na nzambe yeba ete makomi elobi ete ntango bayenge bene bazali bongo kokamba ekolo ezalaka na kimia ngonga maponami yango wana epusani pembeni mwana na nzambe bivotavota te biponapona te bavotaka pona polo te bavotaka pona kanyaka te bavotaka pona loso to madesu te tika ete mbala oyo nkolo asunga libota bana nzambe tozwa conscience tozwa mayele kopona biponapona te ndeko na ngai toyebi ete nzala ezali pasi ezali koteka kibomoto na yo te koteka kibonzambe te pona polo pona loso pona madesu to pona 3000 francs to pe 5000 francs oyo bakopesa yo kende mbangu kozwa carte électeur na yo po ete nsima mikolo oyeba kopona bato ya mayele bato ya bwanya bato bazali na etatoli ya malonga bato baye babangaka nzambe bato baye bazali na bolingo ya mboka libota bana nzambe pe basali na nzambe etumbelo ezala esika ya campagne électorale te etumbelo ezala esika kopesa bayi politiki maloba te mpona koloba bilobaloba ngonga oyo mpe mvula oyo tozwa mayele koba na nzambe koteka bokonzi te mpona tol mpona piano to mpona bakiti ya plastique. Alléluia. Parfois, on peut diminuer ces problèmes en gardant le silence. Alléluia. On peut diminuer ces problèmes en gardant le silence. Même si que Satana abanga mutana foi. Satana abanga mutalo bakebelete. Satana abanga mutasambe la kebelete. Mais Satana abanga mutazo maîtriser situation. Et le diable rentre dans ma vie pour me faire parler. Mais je garde mon silence. Même le diable est étonné. Alléluia. Je l'ai touché. Mais il est toujours calme. Le diable change de stratégie. Mais tu gardes toujours ton calme. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. La souffrance n'a pas commencé par Job. Et ça va continuer. Alléluia. Il y a des choses pesées en vous. Parce que le problème est comme l'élo. On préparer à tel petit problème, tu pleures. Est-ce que le lendemain, est-ce que les choses que Dieu prépare à venir, là peut-être tu viens de perdre bien aimé ton père. Mais peut-être que nous avons préparé au Père de moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Seigneur, je sais que tu peux tout faire. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Quand Dieu décide que tu vas souffrir, quelles que soient tes peurs, tu vas souffrir. Si Dieu décide, il va te bénir. Même s'il y a 40 000 ennemis. Alléluia. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Qui peut s'opposer aux pensées de Dieu? Alléluia. Et quand tu pleures, tu adores le diable. Mais quand tu glorifies Dieu, tu chantes, tu glorifies Dieu. Alléluia. Yes. Kala toyebaki poison ezalaki na mokili mingi na ngambo ya bayi politiki kasi ya mawa pe pasi poison elongwe na mokili
poison eyeki no netonga na nzambe. Bana na nzambe basai na nzambe bele mokolo na mokolo bazali kokufa na poison atako bato bazali koloba te tokomi wapi pe tozali kokende wapi libota bana nzambe. Yesu atikela biso bolingo aloba alinga moninga wa yo lokolo milingaka yo moko. Yesu atikela biso poison te ya solo toyebi ete lokola bato makambo koki kozala boni boni koboma ndeko na yo na poison. Tala lelo netonga na nzambe kolia esika moko komela esika moko ekomi pasi. Tokomi kovivre na keba keba oh libota na nkolo bino ba ebomemi poison kati netonga na nzambe. Boyeba ete nzambe na lola azali komona nyonso pe yebi nyonso akotika bino te. Tika koboma ndeko na yo na poison. Yo mosali na nzambe ya ndenge nini babengi yo pasteur kasi tala mosala na yo kobombaka baninga na poison atako mokili emoni yo te yeba ete nzambe na lola moni yo. Bandeko tozongela bolingo ya yambo oyo tozalaka na yango ntango toyaka na Yesu Kristo. Tobondeli bino bandeko tobimisa ezaleli ya empoisonnement kati netonga na nzambe. Ndeko ya Congo, est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kangadat Malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo Ezwami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Ah pour la CPC 2023 dans Zangate. Simingi ndeko Olivier Mukendi ndenge opesenga micro comme nanga ndeko Max Mbenga nazali opérateur pédagogique opérateur culturel et social okutanga nazana kati ya auditoire na Institut national du travail social INTS na mokuse pa wapi abazali ko former ba assistants sociaux otuninga motuna na Italie les orphelins kabelo orphelins ndenge tozomona lelo bapanzani Kinshasa mobimba na ba rond-point na ba wenze basusu bakomi kolanda biso même tina bandako na balabala pona kosenga ezosala pasi ezosala pe mawa mingi ngalokola professionnel ya social na yiko sala ndenge bandiko bazosala wana te omoni mwana oto bengi orphelin biso to benga kaye c'est un enfant en situation difficile azana droit à dignité azana droit à honneur azali mwana lokola bana nyonso kasi le ezali mawa ete batebele ba commission de la COP ba commission de la shida otambolaka pona ko senga ba musu baza même ata ba orphelinat ngo ezate ko na ko sengela ka bango ate quelques minutes na biso akomola kisa ba photo awa jumu to kingani akotala biso boye ezo sala penda soni ezo sala pasi mingi na motema to sengi na bandeko wana batika ezaleli wana. Dieu est le père des orphelins. Sumusa bozo sala et ça peut que nzambe mutabenga bino nzambe wana koyeba au pouvoir komimonisa
pour nos besoins bana wana pour le lenge mingi zo salima boye comme le la COP comme le la shida ezo pesa image penza ya bien te ba mususu même au monde bazui bana bazali ko exposer bango na ba milieu public to sengi na bango batika. Il est temps aussi pour l'État congolais dans le ministère des Affaires sociales il y a quoi interpeller bandeko bazo sala bongo na silisi ndeko Olivier nina lobela la protection des personnes du troisième âge obi nazi mwango ya kotambola denyama na zaiki na moka homme de vieillards na oka pasi na oka mawa kotala lolinge bakoko na biso bazali ko vivre bakoko beli lelo basundola bango bana babengana bango babengi bango bandoki et bakoko na biso baza victime mingi ya buzoba si faut que je le dise ainsi ezo sala mawa ezo sala pasi koko na bino za wapi est-ce que kozana suki ya pembe ezaka mutana za ndoki esenge to bengana ye donc eza malamu mingi te to linga bakoko to salisa bango yo ayi kozala pena kindoki mais kindoki eza maladie lokola maladie nyonso nzamba za likolo ya kindoki na kenda na homme ba vieillard moko na mona mais bakoko ba sukola bango libanda na lisolo tenga moko na moni ba sukola bakoko libanda okoti na ba homme na bango mais solo mbindo luchunkele eza malamu te na silisi pona koloba bano to bengi enfant dit sorcier comme assistance sociale tozo kuta na bakawana mingi za basala nzambe basusu ko bengani bana o mwana wana zandoki bana mususu tatara mama bakabwani mama o ayeto papa bali mwasi wana ezo simba te bani beli bazali ko akize bango ya kozala ba sorcier bobi te même ibeko na biso ya mboka na loi portant protection ya bana wana ezo sala malamu mingi te soki mwana wana meto pasteur lobi kezala kindoki beko bondela pona ye nzamba si saka nzamba zobikisa na sida nzamba za incapable ya kobikisa mwana na obo bozai ko akize na sorcellerie ngana zwa ngulu ya kovanda na bana o mokile bingi ces enfants là qu'on acquise de la sorcellerie na vanda na bango na liana bango et puis rien n'a changé dans ma vie. To c'est une église dans kolo to telema to linga bana na biso to bondela pona bana na biso to bozalaki ebele ya kolanda basanga bakristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azala yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso